Mama Kimpi okeluka gel. Christelle Kabeya Mobutu akeluka gel. Mama Kimpi yo. Mwana ndumba nzonza lobelaye. Botagenga lisusu mama Kongo na ye lisusu mama Kongo mosala no kufunda ka bato wana bakanga pe bato ngote ba plainte ne keneke kajuk ndenge nini yako yebisa biso dossier ya Karine Mokonzi ufunda eti lelo ba magistrat wana ba personne ne réponse te dossier ya la brune to koti na dossier ya la brune depuis ufunda eti le rosité ezate yo kanisa ko ufunda Joël Chaud soki Jaël Chaud na yeba pe comme ne peut bien ti soki yo ufunda ye o gagner nini kuna dossier wana pe kozala kajuk yo ofinga kabato tous les jours osala kabato ba analyse o vendre la kana ba sujet ya bato na ba vie ya bato wana ba funda ka yote na ton o Jaël aye ko finga yo comme ko choquer o ke ko luka timo bunda parce que yeba que Jaël alianga zala incapable de ko bima bo bunda na ye o yeba ki e ko sala mati Fono ki ko luka mutu lokola Chantal Bolo yebi que non so ko luka Chantal Bolo boko bunda so ko luka Manuela boko bunda mais mutu lokola Jaël aye poto kala mingi te akobima na ete akokanga makali kolo donc yo souci no ezalaka bato ba finga ka bato so ba ye poto zana posa ba refouler bango ba kotika ko refouler bango te batinde o raté vida yo parce que toi tu connais tout oyebi nyonso eza pasi pe mawa donc boke na bino pe bobati na bino pe toza awa tokofunda yo ndako bato la police a dit okosa kaka la police tika la police pe kimate yaya yango ya poto kalati lelo makambo malonga pe ezate ya pasi pe mawa mama Kongo Mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barando net mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Honorine Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoires, osombi ba produits de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, number 1. Mama Kimp nakanisa oyoki bien makambo ndeko mwasi alobi na makambo ye moko Jaël Chaud alobi na yo oyo Jaël nano yoki te yokango sikoyo. Christelle Kabeya mama Kongo bato ba postenga ba obeya nga pena musukisi bato ba postenga ba loba Jaël aza ndoki bato ba postenga ba loba ke fille oyo aza dangereuse ata olia na ye faut keba parce que ayebi makambo ndeni akomi na niveau ndeni vous croyez que moi là dans ozonga dans sengo secours d'orchestre jamais et puis bon mon a jamais vient na moko ozala derrière moi jamais bato ozala derrière moi tu ne sais pas bato bana sima mokongo nanga oyebi bango te bato bana sima nanga yo mama Kongo osala message à pardon na mboka o et puis nde bokene nanga na spiritualité j'attends ça soki bosali yango te votre marmite et chabino na kati bo descendre na motema mabe nde omoninga nazala la plus mauvaise kosakana te na melasko pema na seka trop poso na kangeli olinu omoni so na kangeli olinu mama Kongo okufa
Monsieur, on m'a dit comment lire la binoline, on a délire, hein? Au fini, n'a à répondre, yo. Au dénigré, n'a à répondre, yo. On m'a dit qu'on dengue na manjo la binoline, yo na Christelle. Bon, ça va. Alors, Mama Kim, mokili mobimba bayebi, tango ke luka gel, oke posa na nationalité française. Christelle Kabea Mobutu, tango ke luka gel, oke ipwa na mukanda. Et puis, tango boke luka ye, boza sir à 1000% gel a robimate, bitumba pe ekozala te. Autrement dit, bopoli lisusu. Na rando bopoli, tout d'abord, gel ali Tyson ya rando. Nako lobango nako repete. Gel mututa kosane rando. Soko koksi 2 minutes. Po mutakoleka 2 minutes yate. Na 2 minutes okwe kao. Soko kokisi 2 minutes atoko yaki kao tango kolamuka toko peso coupe po bato bazokweya na 7 secondes 3 secondes 10 secondes na minute yo na rando gel shwari Tyson ya rando pe azwaka wa hésité te abeta botala bino moko na kana ye abeta grâce temo a hésité te abeta de mer a hésité te pire ye Kisinjora bo pire ye te me Kisinjora ezalaki obligatoire asalaki pire na gel parce que aza Tyson donc ntango yo ozali champion sikoyo Tyson azorenie azokwesa bato bakao na 2 minutes na moins de 2 minutes 7 secondes alors gel azokwesa bongo bwa kote moko fosalaka kipire po Kisinjora na gel show balaka bapire te bazala pe ka moko te mais alors bakomi bien mais Kisinjora sikoyo lokola kaka bazalaka moko te abosani nde mpe ke gel ya na poto ya na Afrique gel azodondwa na poto azodondwa mpe na kati internet na Afrique mais po ali Tyson ntango Kisinjora aluki aleka kopesa conseil na kati internet na émission gel asali nini ahésité te apesi ye décroché na direct moko Kisinjora na mabele pa kupepa soki tomoni mudinda sikoyo bino yo Mama Kongo Mama Kimpi ntango yoke elukaka motu toyebi osuki omeli pema mpe ntango okende lukaka elaka mangungu ntango okende portaka plainte bamonaka moto aliboma so bamoni yo moto aliboma te bamonaka yo balukila yo psychologue po stress eleki makasi donc autrement dit stress aigu mais bon babiso oyo toka toyebi oza nango eza kimpi tokolukila yo eloko te loba tolukila yo nsudi tobakata yo manzoloko tobambo lembalemba totyango penepene na moto ezwi moto tobamba yango na mbunzu ovanda mwa calme alors lokola awa mpe tokunaka lembalemba te mwaye tobamba yango na mbunzu eza te mais gel show ya kotya na se okovanda bokanisa te na mikanda na bino bokobangisa gel te
En plus, nga na ya noko na ye. Nazo conseiller abanga te. Nga naza na poto tout le temps. Naza na mukanda te. Nabanga muto mukanda te. Nabanga bato ya mikanda te. Soki bakonzi bango moko, bambila, ba chef. Nabanga bango même pas. Bongo na kobanga mutu ndenge nini. Bagangi ya poto na ya mindele na banga kutu te sa mukanda na minduki pe ya solo. Tango kuni nanu boko mona ba minduki bo mona te na ba banlieue na ba Marseille. Nga deja na mona na banga te. Ti bandima ba respectera ngai. Histoire vraie. Bongo Jael mwana kasi na ngai abanga bino. Alobi yango ye mwa kobanga te. Epui ndenge aza wana aza na ekipe ya monene nsima na ye. Soki azobanga kutu bato baza na nsima ya champion sur mboma te bazoprepare bazokisa bato ya rando. Bongo penza kende banga bino. Mama Kimpi ofonctionnaka na Kimpi. Christelle Kabea Mobutu. Yo ozo fonctionner na rando mais pona mukanda. Na mama bana mibale bale wana poto wana bebe na la kokisi inanete. Do poso ba simbio na Jael physiquement bwe na maboko. Oloba na otobota siko mwana na kokisi inanete. Na yaki na tune makambo poni ya finga yibana nanga. Yango wana abetinga. Oloba bongo. Soki Jael abeti yo. Po Jael ana nkume. Komona ke bongo tena mukuse wana. Ape na ba coup de tête. Omondenge gosala. Me Christelle Kabea Mobutu. Ke bana rando kokotsa bana te. Ko banda ko utiliser bana sikote. Ko utiliser kutu bana te. Bana ba utiliser bango te. Mais acte yozo sala na rando. Na moni deja vina yo. Oko utiliser bana. Tala mobala Christelle Kabea Mobutu. Banda ko banga mwasi na yo. A utiliser bana na yo na rando. Ako utiliser bana wana contre yo. Ako utiliser bana wana après pour na vie na imogo. Donc cela veut dire bana wana nde babotami te Christelle Kabea Mobutu akokufa. Tango akokoma koko to mubange to na âge kaka akokufa ako utiliser bana wana. A mal, a bien, tous les deux. Do tango akokola mutaninga bundisa yake luka makambo. Akoloba na bana nga bakola omona ka bango. So ba simbio nga mokutu balekinga na mulai. Ako utiliser ba. Pona mbongo akolela bango. Pona abengano na ndako ako utiliser bango. Pona akabolona bana ako utiliser bango. Pona mibali moso bakolinga ye ako utiliser bango. Tango bakolinga babala bakola babima ndako ako utiliser bango. So pe bakoki ko bima vent to na retard na ndako ako utiliser bango. Kiliwa keba mwana mwasi ya utiliser bana ako utiliser bango vinyos. Kolanda no maloba na ngati landa deja ba comportement ya basi oyo ba utiliser bana okomona babanda yango uta bo bebe. Message o ezali pona mobali ya Cristiano Kabea Mobutu. Alors message pona mama Kimpi calme Kimpi na oyo moko. Lobana mama na bino aesuzwila o lemba lemba. Lokola ya kipaka yo mwana na ye peso ga utiliza ko tilelo abambo lemba lemba na cerveau
noki mpe dimine mpe yokaka soni na makambo na yo ya okende lukaka bato baresultat opesaka yo moko mpe soki ozokende funda bato ya tro bakopesa amande mokolo mosusu tuna bato bakende na mbila kofundaka bato neti osalaka bazwa bamande nga na bato bafundaka nga kaka en Autriche mibale si baloba na bango bakozwa mande moko kutu azwaki amande ye kutu afundaki te abenga mbala moko mbila akwea sur le terrain nga mpe na ye wana mbila kutu ayepa na ngai te abimisela ye kaka mbala mo atuni likambo nini o mutu wana oyo ofundaka ere tu ye wana kuna bokende asali ngabo bango babimisela ye facture 300 et quelques histoire vraie mwasi na mobali couple bazwa balobi na bango so bafuteli sikoyo te après 2 semaines ekomata ba 5 et quelques mbila azoseka te bamona yango blague bafuti mbila koti na voiture ademare bakei mpa na ngai en tout cas bakomaki même pas nga mpe namoni bavoiture nga mpe nakomela oyo na mesana miliki na biskuit bato yango bali couple irakien mobali yango tala bamiskle tout d'abord abanda kobangisa bakongolais yebisa ngai bakongolais mpe ya mbiga aza komfuka bango na centre na ndenge akosakana te ntango bamonaki akomi voisin na nga babi oalaka voisin ye moto abanda komfuka biso kuna na centre nga alobi awa batiaka mangungu te amfukaka mais jour napesa ye coup de tête en tout cas akanisaka kofi boye ayebaki te mwasi le moto ayebaka akufaki ye alaki deya na mabele mwana kasi nanga jael nga na ya noko na yo napamboli yo kwesa bango kaka na coup de tête kosimba bango nanu te kaka coup de tête bakwea mpe pembeni na yo te baleka 6 mètres okontango na makolo 1 2 3 4 5 6 bakwea na distance wana na nsima kokipe te so akobima makila to akobima te to avimbi yo kipe kaka kwea après 6 mètres po yebaki coup de tête no ya puissant na pamboli yo gel bobanga gel amaseki te mama kimpi banga gel gel afrappaka partout aokipe te gel ana poto mikili pa kozonga te so kanisi gel akozonga rien du tout surtout so kanisi obakisi likolo bakozongisa ye to bakorefule en tout cas wana okosani liboma te me ozwi liboma ate quelques secondes mozwi yango Christelle Tabeya mama Congo bato baoposte nga baobeyanga mpena mosukisi bato baoposte nga baloba jael aza ndoki bato baoposte nga balobaki fille oyo aza dangereuse ate olia na ye fo keba parce que ayebi makambo ndeni akomi na niveau ndeni vous croyez que moi là naozonga na osenga secours na orchestre jamais et puis bomona jamais vie nanga moko ozala derrière moi jamais bato baozala derrière moi tu ne sais pas bato bana sima mokongo nanga oyebi bango te bato bana sima nanga yo mama Congo osala message à pardon na mboka oyo et puis nde bokende nanga na spiritualité j'attends ça soki bosali yango te votre marmite et chabino na kati bo descendre na motema mabe nde omoni nga naza la plus mauvaise kosakana te
na mela siko pema na seka trop poso na kangeli linu omoni so na kangeli linu mama kongo okufa omoni na komolela bino linu na so ako délire au fini na répondre yo au dénigrer na répondre yo omoni siko ndenge na manjo lela bino linu yo na Christelle boza du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi Kabelo okeko bongisa Kabelo okatisi suki okangisi suki osombi ba accessoire osombi ba produit de beauté osombi ba crème na kombo ya Papa Robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo #1. botagenga lisusu mama kongo na ye lisusu mama kongo mosala no ya kofundaka bato wana bakangaka mpe bato yango te baplainte no ekendeke kajuk ndenge nini ya koyebisa biso dossier ya Karine Mokonzi ofunda ye ti lelo bamagistrat wana bapesa nani réponse te dossier ya la brune tokoti na dossier ya la brune depuis ofunda ye ti lelo résultat eza te yo kanisi soki ofunda Joël Show soki Jaël Show nayeba mpe komo nepe bien te soki ofunda ye oganye nini kuna dossier wana mpe kozala caduc yo ofingaka bato tous les jours osalelaka bato baanalyse ovandelaka na basujet ya bato na bavie ya bato wana bafundaka yo te na temps oyo Jaël aye kofinga yo ekomi kochoke yo oke koluka ye ti bobunda parce que oyeba que Jaël aliaka azala incapable ya kobima bobunda na ye oyebaki ekosalama te foloki koluka moto lokola Chantal Bolo oyebi ke non soki oke koluka Chantal Bolo bokobunda soki oke koluka Manuela bokobunda mais moto lokola Jaël aye po tokala mingi te akobima na ye te akokangamaka likolo donc yo susi na yo ezalaka bato bafingaka bato so baye po tozala na mposa barofule bango bakotika korofule bango te batinde orate vida yo parce que toi tu connais tout oyebi nyonso eza pasi pe mawa donc boke na bino pe bobati na bino pe toza awa tokofunda yo ndako bato la police a dit okosa kaka la police tika la police pe kimia te yaya yango ya poto kalati lelo makambo malonga pe zate ya pasi pe mawa mama kongo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc ba santolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali babosi bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc ba santolo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.